Papa Roger, merci mingi na baziete ozali penza clair na esika wana. Nde tozali koyebisa na ba peuple congolais bokeba na système ya manipulation ndenge nini bazali kolinga ko manipuler biso ba peuple na ba masolo na bango ya lokuta na ba histoire ya lokuta tokeba po ete mboka na biso ndenge ezali wana botala bino moko ndenge nini bakomi kotonga mboka. Bandeko bino bokanisi bakonzi ya tango ya ex Zaire bazalaka ta na souci ya kotonga mboka, bango bazalaka na souci komona bambongo ezali koya, baza ko préféré bakende kopesa ba deuxième bureau na bango kosomba bandako na bapoto, bazalaka ta na souci ya bato kosomba bamituka ya sika kotambola na yango alors que mboka ezalaki na kati na kobeba. Bandeko lelo oyo soki tomoni lelo bakonzi ya Congo na ba effort bazali kosala esika oyo bato ya ex Zaire baeshuaki bakoki ete eloko te, lelo kutu bango bazali bato teke batombolaka mongongo balobaka ete courant tala botala kuna courant na Congo eza te boye mais soki bayebi te baza kobosana ete badega wana nyonso tu bango nde moto batika yango. Eloko nini penza ya malonga oyo bango bakoloba ete batikaka na kati ya mboka po lelo babetela yango tolo baloba ete totikaka ubie baekoli ya kitoko totikaka bakura na mboka batikaka eloko ya malonga te. Makambo nyonso tu babebisi yango babomi yango malamu. Lelo mpe bazali koya kotombola mongongo mpona koloba ndeko 32 ans penza osali eloko te, mais lelo mpo ozali koya kofungola monoko mpona koloba mais wana ezali ebandeli ya liboma. Aza koloba ete asengi bato ye ngwanda aza koloba ete asengi bato pardon ya nini? Depo alobaki asengi pardon, soki asengaki pardon mais mutongo alobi asengi pardon mpona nini azali kobima kaka kotika kaka bapepe bazalaka kaka victime na nzela na ye? Bandeko est-ce que po ete peuple andima yo il faut ça la opération hirondelle bokende tina université koboma baétudiant mpona nsima alebino bobandi koganga awa botala ndenge bazali kosala bapeuple barwandais bakoteli bato na mboka wana nde oyo nde balobi ete politike oyo nde azali komemela bato na Kongo yango wana politiki ya lokuta yango na tozali koyebisa bino bandeko bino bato bozali kopesa confiance na moto lokola ngwanda mpe bato mosusu mpe basila ata soni mwana mobali moko bazali kobenga soki makala ngunza azali kotuna bato azali koloba ete toyebi te soki ngwanda azali prophète soki azali nani yango akende kozala prophète. Ngwanda azala prophète kaka bamakambo ya lokuta azali koyebisa bino bozali kobenga ye prophète ya wapi? Bino boyebi ngwanda te, oyo ndenge balobaka ete grand menteur yo kanisi kombo ya wanvene bapesa yango mpona nini? Ngwanda akoki koyebisa makambo 19 nyonso ya lokuta soki ayebisi bino moko ezali ya solo seke bato bayebi deja verité ya likambo wana yango na alobi yango na ndenge ete bino boyebi yango ezali ya solo mais 9 nyonso tu ya lokuta. Aza comédien ndenge bozali komona ye wana tata wana azali comédien mais ye kala te aza kidiba bokoyoka kaka bakangi ye awa na poto ye bakokanga ye akorejoindre Jean-Pierre Mbemba tozali na bino kaka bazali kobongisela ye badossier malembe makambo nyonso asala na Congo akose justifier devant la justice bozela asalaka kaka makelele batikeli ye tan mais mokolo bakofieta ye akokamwa. Bandeko babolingo kaka ndenge toyebisi bino ete bokeba mboka na biso ndenge ezali wana la République démocratique du Congo tolingi lisusu badistraction te sikoyo tolingi ete mboka na biso moto nyonso tu aya kopesa impulse po ete mboka ekende liboso toboyi bamakambo oyo boyeboye ye aza kotinda bato alobi ete bakende kosopa makila ebongo bafamille na ye bazali wapi? Bana na ye azali kobomba bana na ye azali kotinda bana ya bato mosusu ye akanisi ke politike wana nde azali komemela biso nde politike wana nde biso tokondima yango bapolitiki ya lokuta ya solo. Ngwanda yo yebi nano te tolobaki ete mbala oyo tokotia contre mire et puis marche na yo oyo ya le 19 wana
tozali koyebisa na bakongole nyonso oyo ayebi tozali responsable ndeko kobima na yo ngulungulu te po ete bato oyo bazali bato moko ntango ya kobenga bato bazalaka bale premier boye tosala likambo mais soki ozwi problème basundoli yo okobundana na likambo wana yo moko yo somona ete bato kobima bazali kokamba bato bazalaka te na baavoka te kelelo soki likambo ekwei avoka alandela mpo na nini bandeko bino boyebi yango teke meme makambo ya mama mwasi ya matungulu oyo ya tribunal baavoka oyo nyonso tu ya zwi mwasi ya matungulu ye moko aluki bango na ndenge na ye ezala ta baloba ete bakongole ou bien groupe ya bakombata ou bien banani bango nde mutu bazweli avoka baza kofuta avoka wana rien mama wana aza kodebrouye ye moko kofuta avoka bamakambo nyonso 2000 euro mpe ebambami ye azali wana aza dépassé sikoyo batie annonce na internet eza kotambola moto nyonso apesa mbongo toyebi mpe te soki 2000 euro yango ese ekoki bino moko boyebi kaka ndenge bakongole bazalaka bamanevre na likambo ya kopesa mbongo soki ekomi likambo ya kopesa mbongo nde oyebi sikoyo ke ndenge nini bakongole bazalaka omoni mpo na koyebisa bino ndeko exemple ya Arma Tungulu bozwa yango ezali leso monene oyo nzambe azali kotalisa biso parce que soki bazali konéglige kutu mwasi ya moto oyo bapesi titre ya hero ebongo yo mwa mutu moko kaka oyo ye na poto awa olobi olanda bango ngulungulu soki ozwi likambo nani yango akotala yo oyo ezali leson eservir yo moto ozali koyeba te jusqu'à présent nini oyo kokosala bandeko babolingo oyo azalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozwi na ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci